Chers compatriotes, mbote partout bozali, naza koloba, ndenge nyonso me boza koyoka te, ba message ezokita toujours ba information neti pluie. Ba message musezo uta directement na Kinshasa eza kokwena ba portable na ngai. Naza koloba me bozolingo yoka te, na kozala obligé ba téléphone mususu na changer ba numéro na wao. Bandeko na ngai tozana mwa alerte na mboka na biso. Tshilombo a commis prêt ya ko renoncer na pouvoir pe alo ba vérité. Ndeko numéro taka ba message nanga nyonso nazolo baka na vidéo. Bo pesa nga raison. Eloko ya nzambe eza ya nzambe. Ya koyiba eza ya koyiba. Na lobaka na bino nazaki mutali boso ya koloba ke Fayulu aza ya nzambe. Fayulu aza ya nzambe. Bandeko eza ko bebila bango kuna na Kinshasa na surtout na présidence. Santé ya ndeko Tshilombo eza ko beba. Alors poison to poison te. Kamere to kamere te. Na koloba na bino mbala boni. Boyebi yango ke Tshilombo akendaka ko se faire soigner na Maroc. Babombelaka ye vérité. Bayebisaka ye loko moko te. Sikoyo Tshilombo amoni santé na ye ça ne va pas. Médecin na ye traitant azaka wapi na Bruxelles. Tochaka Belgique. Sikoyo a décidé aya ko se faire soigner na Belgique. Et pas ya docteur na ye. Kabila aboyi. Abi mais mutaza droit oboya te. Parce que ngai quand même fona na kende ko se faire soigner. Docteur nanga ayebisanga nzoto nanga eza nini. Ndeko quelle que soit ba complication bazali sous na raison ya ko interdire yete. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Kamere azako bongisa discours moko ko sala to yebite ce qui a coup d'état to ya nini jusqu'à présent fuite wana to zuya moté. Mais est-il que Tshilombo na yebite na minute to na zoloba ce qui a déjà na Bruxelles to azana na Kinshasa. Mais il faut akoma na Belgique akutana na médecin na ye. Oyo nyonso médecin na koloba. Tshilombo aza déterminé ya kota na ambassade des États-Unis ou bien n'importe quelle ambassade à ça la déclaration. Aza déterminé. Alors, ce qui Kamere a comme ça la discours na été, aza obligé à accompagner Tshilombo na Bruxelles pour empêcher pour ayeba balobi nini idée ya Tshilombo wapi bandeko nanga bino mota Belgique soki bomoni Tshilombo na Belgique et que aza accompagné na Kamere bokanga Kamere noki il faut okanga ye mbangu kosala ye oyo bokoki kosala na ndenge na bino. Mbala boni bandeko na koyebisa bino ke na makambu oyo nyonso ezoleka les terribles fils de l'homme ya diable eza Kamere. Mawana ngai ke Congolais yokaka te. Congolais aza appelé ya kondima souffrance même bazolo banaye ke tala mutu yango yeyo. Bandeko ngaza musala nzambe en plus ya Mukongo. Na koko lingate na péché na likambo o naza sur na yango te. Te. Ta ngazo ba bino nazo répéter l'air nyonso. Pasi ya Congolais eza na boka Kamere. Ndeko bondimela ngai. Kamere aza ndimina ngate. Mais pourquoi fona kanga makakolo bana bino ke c'est Kamere. Discours ba petio balati biloko rouge ba yeko beta. Pona ni ba précipiter ko beta yango. Parce que ils ont relié na santé à Tshilombo.
lokola ba moni Tshilombo santé Tshilombo bando ba fona ya Belgique balbia ba petit bokota boloba alliance FCC cash ekozala susté ndeko na ngai tango bozo landaka ba message na kati ya ba YouTube ba message ebele faut bo méditer nango bo lekisa onka ko lekisa te fanda banda ko réfléchir ba petit na bebimi pa baté ah te to boma boye ah Tshilombo ibi 1 milliard ah boye ndeko to lekisi yango tango tozo lekisa yango il faut bino bo réfléchir saka. Pourquoi les kambo balekisi yango? Pourquoi les kambo o balobele yango? Bayiba. Mais oyambala oyo ya Martin Fayulu. Oyo bakokufa. Bisote mtobo bango. Mais oyo bakokufa. Okosi mutumbala, okosi batumbala liboso. Okosi yambala mibale. Bati kiloso okosi la batu misato. Yo za nani na mboka ya batu. Oza nani na mboka ya batu. Ndeko tanga na baina obonde la pona Tshilombo. Batu ebele ba interpréter ngo ndenge mususu. Ndeko soza makama oza musala nzambe te, kokota kama kama musala nzambe te. Tozo ko bundisa Tshilombo na bandenge ebele. Tozo ko tshai na ba prière na bandenge ebele. Nzambe afongola munoko na ye. Nzambe afongola munoko na ye aloba. Pe akoloba. Nzambe afongola munoko na ye aloba. Pe akoloba. Via batu basakana na ngote. Ba politicien congolais na bakomi mir na politique te. Bozo mona bien que Kanambe banda ye c'est un étranger, vous êtes au courant. Ce n'est pas que vous êtes au courant, vous êtes au courant que Kanambe Kamere oyo juif nani oyo o mundele nani Katumbi Tambo Mwamba Ruberwa Bizima, toute cette bande là de voyous, ce ne sont pas des Congolais. Aucun entre eux a une goutte du sang congolais. Personne. Aucun entre eux a une goutte du sang congolais. Azate. Goutte du sang congolais. Azate. Mais bakolo banamino mbala boni. Surtout baninga nanga balu bambujimai. Bakolo banamino ke oyo aza mupaya aza ya bisote. Kaka bino balu bambujimai te aza ya biso. Oyo aza ya biso te. To mbutangwanda akolo bake oyo aza ya biso te aza ya biso. Oyo soki Francis Kalombo, c'est un Rwandais. Mais le coup là, comment balu batie, moulou bandu kote la ye, moulou babakwa. Oyo nani oyo Tambwe Mwamba, c'est un Rwandais. Moulou ba yakabakwa nga bate, aza Rwandais te me, na bine basala bato te. Na miniti oyo bino ba Congolais. Soki ba suspecter mutu balobi oyo aza ya biso te, bino nyonso bolo baza ya biso te. C'est comme ça que tu peux faire partie de batonde ngwana. Ceux qui parlent bien que Eliezer aza Congolais te bino nyonso ba Congolais to lui te aux étrangers. Aux Congolais te aux étrangers. Oyo muto Molière oyo akoma olo balingala soki ya batungo auta wapi. Tango ba bino aza étranger, Ba je ba sala ki bino ba kende na population, ba ba noko aider la population, ba ba noko sala boye sans que bino boye ba po passer bango un jour ba député. C'est vrai. Nabande konanga oba sambelaka. Bino nyonso boza suna kimiate. Congolais akoma avant ala la fois kota na YouTube. Congolais ayeba kamboka na ye valeur mboka na yete. Lelo Congolais ayeko yeba pasi ya mboka na ye pour passer l'équipe, passer changer bateau. Passer comme ça bateau muyibi, passer comme ça mtu intelligent, passer comme ça mtu sage. Parce que mima makabebele kaka mabete ndeko na minute obozo landangai boyeba ke kuna ezasu na kimia te tozo bundisa bango physiquement tozo bundisa bango spirituellement ba prier les autres azo ko beta bango pa bavandi ndeko ngai so moni mutazo tonga musala nzambe bima longwa wana parce que bitumba oyo echange forme ça so na forme moko te Kabila zomona oya zomona. Bango balobi ke
Chilombo ako bimate, ako kene France te, ako kene Belgique te, ako kene boite, kendeke ba Mauritanie, kendeke ba Éthiopie, kendeke ba mboka o Epola, o Efusa. Bo pesi e poison, bolobi ka kufa, te, nzamba lobi, ako kene Bruxelles, ako kene Belgique, ako sa ba déclaration. Bande konanga foko ye bango ke Chilombo ako sala ba déclaration ke na ganyaki na ngate. Yango na bino bomoni ke kuna ebandi kobima na Fayulu na Shadari na ganyaki. Soki constitution c'est l'erreur. Akoyube ko zonga sima. Constitution aye ko yeba erreur ka après combien de mois? Bongo so bana ba zoba. Pourquoi bongo so ba zoba ningwana? Ndeko biloko nyonso ba petio na babana ko loba baleti ba rouge wana bolanda ngo bokoya ko comprendre ke oyo ngazo loba eza solo. Balingi ba mbrouiller peuple congolais ba pesi bango ba mbongo baleti bango ba uniforme rouge ya bandoki albino ba loba contre Fashi. Je crois que cette fois-ci nos frères Balouba vont comprendre. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Ce que bino bande ko biso Balouba bolobi ke Chilombo a gagné qui. Mais ce qui yemo ko sali ba déclaration avec nga gagné na ngaité. Boko bima banani. Bande ko ngai boko bima banani. Bino Balouba boke à l'écart, botiki biso ba congolais biso moto bunda likambo oyo. Bino Balouba on ko combattre ba congolais, ba vrai congolais. Toko suka wapi. Boko zongela biso. Boko sala parti politique. Boko continuer à IDPS, boko sala nini. Parce que formation ngazo pesa bino. Eza sûr hein. Na minute oyo, soki Chilombo na Bruxelles te, soki na Belgique te, azakoya. Ba empêcher na bandenge nyonso ba non, nga docteur na ngai naza mona poto. Docteur na nga azaka na Bruxelles. Ah mais non, docteur. Abi ngai médecin na nga traitant aka na Bruxelles. Siko soki ye aye na Bruxelles, aye ko se faire soigner. Et bien, on a coup d'état pour la Ligamoni. Coup d'état est interdit. Coup d'état, constitution est interdit. Coup d'état cause à la thé. Soki Chilombo